Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Priska Kanushipi mwasi moko ya mabota, mama ya mabota ebele. En tout cas, félicitations nanu Priska Kanushipi. Boye ndo tolingaka, boye penza nde tosepelaka mingi makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo tomemeli bino Priska Kanushipi, star na biso ya kitoko makasi ya za penza kitoko makambo eza ya koyinda bandeko, makambo eza ya somo, surtout na ba réseaux sociaux ebele ya batu bazotuna papa ya mwana aza nani, parce que bakombo ya mibali ya Priska balobi ezobima kili tolali tolamuki lelo balobi te papa ya mwana aza papi, papa ya mwana aza Vincent Chiluzi, papa ya mwana aza soki George nani. Donc kombo ebele yango lelo biso pe toyeka ndenge ezalaka na mwana analyse na biso, tosala analyse bandeko na système oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. La famille, avant tout banda émission nabiso, avant tout banda moi analyse nabiso ya bien. Non senga na batu o surtout si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne nabiso ya kitoko, chaîne nabiso ba conseil, chaîne nabiso ya batoli ezalaka bongo, chaîne na bana nzambe. Donc non senga na bino bo s'abonner massivement, cliquez aussi sur la cloche de notification pour recevoir surtout les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez bandeko ekosala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Bandeko makambo eza ya koyinda, makambo eza ya somo bandeko. Pona bandeko o bayebaka Priska Kanushipi te, Priska Kanushipi azala comédienne tellement ya munene ya joa kitoko makasi. Et puis Priska Kanushipi azala ki pe marié, ayaki ko divorcer bino moko boyebi. Donc ba mariage mosusu omona mutu mosusu abali mariage esimbi nango te, moya tikala na libala ezate yango ayaki ko divorcer. Pe pona batu mosusu bayebaka te, Priska Kanushipi azalaka pe jumelle, azala na jumelle na ye na kombo ya Pamela Kanushipi. Ndeko na ye kutu ye pe autaki kobala, ezalaki na 2021 oyo jumelle na ye pe abalaki. Donc azalaka mwa jumelle na ye pe ya kitoko makasi. Bandeko siko makambo toza nango, makambo nde makambo batu bazoloba, batu bazoluka mobali ya Priska, papa ya mwana ya Priska aza nani. Eza somo bandeko, parce que toyebiki na ba commentaire ebele ya batu ba okota ba bando finga ba bando loba. Bandeko eloko moko kutu na lingaki na yebisa bino lelo eza ke soki bomoni biso toye tozolobela ba star na biso, parce que baza batu o bayebani makasi neti baka oyo ya ba Priska Kanushipi tolobango nani baka oyo tomona kangwata na ba quartier ke mwasi azwi zemi batu bakomi koloba zemo oyo zaya oyo, zemo oyo zaya oyo, zemo oyo zaya oyo. Esalema mingi na ba quartier, mais moyen to ya kobetaka ba masolo wana ezate, parce que batu wana bino boyebi bango te, pe na ba quartier na bino biso pe toyebi bango te. Siko toyaka kolobela ba star na biso, parce que baza batu moko oyo bayebani makasi. Donc presque batu nyonso tu ya communauté na biso bayebi bango, yango toyaka kobetaka masolo, mais to kota penza te na ba vie privée na bango te. Donc toyaka ka tobeti masolo na makambo o toyebi, mais ba vie privée penza na bango, moyen toya ko exposer nango na ba réseaux sociaux
ezalaka te. Wana moi conseil moi toli kandenge ezalaka na moi système ya bien. Siko bandeko makambo nde makambo eza ya somo. Eza ya somo penza. Tango ndeko na biso star na biso azwaki zemi ezaki soki na ba 2 mois kaka ya pamba. Kisongi kaka ya ba comédienne na biso babimisaki secret. Bapanzaki sango ke non Priska Kanushipi aza na zemi kutu tata ya zemi azomona na te azoyokana te. Bandeko tango bakipe ko flasher biso pe to salela yango ba émission kutu tan wana Priska zemi ezalaki nango mukie. Sikoyo ba comédien mususu na ba comédienne babimaki pona kolobaki no zemi wana ezalaki nde ya ndeko na biso chroniqueur ya munene Vincent Chiluizi. Alors après ça rumeur etambolaki ye Vincent Chiluizi ayaki kokoma message na page na ye ya Facebook pona ko niye nini zemi wana alobaki ke zemi wana eza ya yete ye penza a considéraka Priska Kanushipi comme petite sœur na ye. Zemi wana eza zemi na yete. Et après quelque temps, yepe Priska ayaki pe asalaki message tala mulai na page na ye ya Facebook. Yepe alobaki ke zemi wana eza ya Vincent te. Et puis aza na tan wana te ya oyebisa bino nani mokolo zemi. Yango penza alobaki parce que ebele ya batu toyebi ke Vincent Chiluizi azalaka marié. Abalaki kutu c'était en 2021. De basalaki ba mariage na bango ya ye na mwasi na ye ba mariage coutumier ezalaki na 2020 nde basalaki ba mariage wana tango pe Priska ayaki koloba bongo moi silence penza ya makasi ekotaki du côté zemi ya Priska Kanushipi. Siko bandeko mikolo yo makambo ezotambola Priska boti batu nyonso to bazaka na ba photo bazo sala ba vidéo ba mosusu bazo kota ba live au Priska boti. En réalité bandeko nanu Priska Kanushipi aboti te azaka kana zemi kutu autaki ko sala vidéo na ye avant-hier mutu oyo kutu asala ki vidéo wana ezande jumelle na ye nde muto bando filmer ye ale ba ye ko lancer ba vidéo wana na ba YouTube. Nanu Priska Kanushipi bandeko aboti te bien que makambo zo tambola bato ebele bazoluka bayeba papa ya mwana ya Priska Kanushipi. Bandeko la réalité et la vérité est que Vincent Chiluizi aza papa ya mwana ya Priska te. Donc aza mokolo zemi te bandeko. Aza mokolo zemi te. Priska Kanushipi azala na mobali na ye. Mobali na ye azala mobali moko ya poto. Donc mobali moko pe responsable à makasi. Toyebi ke ebele ya batu ba olobaki non. Pourquoi ba comédien na biso balinga kaka mibale ya poto yango ba déception eza ebele balingi ka mibale ya poto ba obasi babala balingi ba divorcer boye. Te bandeko. Pona mobali ya Priska nanu abali te. Abali nanu te. Yeah, donc azo vivre aka na Priska. Toyebi te kala mingi te peut-être boyo kaka libala to kendo participer. Donc pona ba o baza na confusion à makasi bazo kanisa ke non Vincent Chiluizi na Priska Kanushipi babimaka to bazaka mwasi na mobali en tout cas bandeko na osenga na bino bolongola ba makanisi wana. Bazalaka mwasi na mobali te. Baza ba yaya na leki. Donc baza netika ba collègue de service quoi. Yeah, parce que Vincent Chiluizi azalaka chroniqueur munene, ye Priska Kanushipi azalaka pe comédienne ya munene star ya mboka na biso surtout. Et puis Vincent Chiluizi azalaka penza mwana ya mama ni mama waro mama Olive Lembe Kabila. Azala penza mwana za mwa côté kuna epa ya mama mingi sikoyo soki eza na ba voyage kandenge ezalaka pona ba comédien na biso en tout cas ye pe Vincent Chiluizi mingi a participaka. Yango ye pe donc na ba makambo ba comédienne amikoti saka mingi yango bomona kaye ata na ba interview asalaka ba comédien na biso ba interview mingi makasi donc ye pe azalaka neti dedans babiloko bongo azala mwa bongo sikoyo pona ye a considéraka vraiment Priska Kanushipi comme petite sœur na ye. Priska Kanushipi pe a considéraka Vincent Chiluizi
comme grand frère naye wana mwa makambo bandeko. Et surtout félicitations na star na biso Priska Kanushipi toyebi ke ebele ya batu omonaka azwi zemi, surtout ceux qui ayebi ke naza nanga na ndako libala te nazalaki marié na uti ko divorcer et puis zemi ebele ya batu bako préférer na bango balongola zemi wana, mais Priska Kanushipi a gardé zemi wana lobite na garder mwana zemi ezalaka nde lipamboli epai ya Nzambe na garder mwana nanga ata soki papa na ye kote mosusu alobaki na kobala yo te, mais l'essentiel naza na cadeau nanga o Nzambe apesinga. Priska vraiment Kanushipi aza fi moko oyo tokoki ko apprécier lelo toyebi ke na communauté na biso soki ba enceinte mwasi ba ezalaka neti lisumu moko ya makasi, ezalaka neti lisumu moko ya munene, c'est vrai bandeko, mais mosusu pe totalaka pe mwa âge ka ndenge ezalaka totalaka mingi soki ba enceinte mwana ba 15 ans ba 17 ans wana esalaka pasi pour na famille, mais soki mutu déjà aza dans les 30 quelques, dans les trentaines déjà oyebi ke mutu oyo asi akoli déjà koki kozala na ndako alibala azo gérer mobali azo gérer pe bana soki 5 azo gérer ka bango nyonso. Mais soki tomoni mwana muke 18 ans 17 ans 20 ans ba enceinte yango esalaka pasi omona ba parents balobi non tokendo tika ye epa ya mobali na ye mobali wana abala ye, mais mutu déjà aza na ba 30 quelque aza mama mokolo aza déjà mama mobimba donc na âge déjà eza ba encouragement o tokopesa ye na ba félicitations ka ndenge ezalaka. Priska Kanushipi oyo afingami pas possible bandeko bafinga ye na ba réseaux sociaux oyo ezalaki somo tango ka makambo wana ya zemi bimaki comédienne wana tango a flashaki biso ka ndenge ezalaka to sali ba émission bandeko eza na batu mosusu ba kritika Priska Kanushipi biso kuto wando kanisa ke zemo oyo peut-être akolongola ngo akolobaka ke na longola nanga ka zemoyo parce que osimba lisusu te batu azo finga nga, mais ye a garder zemi na ye wana azo garder yango kati sikoyo bandeko aza mwasi moko ya ko féliciter makasi pona batu o bazana ba confusion na mutu parce que ba émission esalami ebele ya batu bazo kanisa ka ke Priska Kanushipi aboti bandeko. Priska Kanushipi nanu aboti te aza nanu na zemi toyebi pe ke kala mingi te mokoyoka ka ke Priska Kanushipi aboti kala mingi te tokoyoka penza tokoyoka batu mosusu kutu ba osalela déjà ba mission ke non mwana ngo mokolo zemi ya Priska Kanushipi ezande papi moko azalaka na États-Unis papi wana azalaka pe marié donc ba makambo eza kilikili, mais en réalité Priska Kanushipi mokolo zemi na ye azande ndeko moko azalaka pe na poto ndeko kutu wana aza marié te, donc mwasi na ye azalaka Priska Kanushipi wana penza ndeza mwasi na ye, donc eza mwa bongo. Et puis eloko mosusu bandeko oyo bokoki koyeba eza que à part kozala la comédienne Priska Kanushipi azalaka pe na shop na ye azala pe na shop na ye dans boutique na ye quoi a tekaka biloko et puis asalaka pe ba soki oza na posa oza pe na posa ya biloko ya ndako biloko akolia ka ndenge ezalaka biloko oyo eza na boutique na ye akokia vraiment kotikela yo na ndako asalaka pe bongo, donc yo opesika order na yo tango osisa na order aye amemeli yo biloko nyonso na ndako. Priska Kanushipi aza mwasi moko oyo azo travailler dur a travailler penza dur et puis ozala mama moko ba mama capable ba mama tulobaka ba mama capable akoki ko bunda pona bana na ye balia akoki ko bunda pona famille na ye elala nzala te wana penza nde ezalaka ba mwa genre ya batu neti ba Priska Kanushipi et puis aza pe bien solo la pe bien. Priska Kanushipi aza mwasi moko azala na ye social makasi toyebi ke tango asalaki message na ye wana pona koloba ke Vincent Chiluza azalaki mokolo zemi te boye ebele ya batu batreta ye en poli ebele ya batu batreta ye ke aza mwasi ya bien te mais bandeko mosusu mosusu to jijaka batu sans koyeba situation nini muto aza nango
parce que surtout totala bien mwasi ya zemi aza mwasi oyo azalaka déjà na bakanda kanda ebele soki ba mwa circonstance moko boye emonani bato bazofinga bato bazoloba bato bazochola yo en tout cas esalaka mwa pasi. Moi de ma part na kondanaka Priska Kanushipi te na acte oyo asalaki te parce que ma finga bandeko ezalaki ebele tellement façon bato bazoloba wana eti lelo ndenge bato bazoloba c'est comme si bootretaka Priska Kanushipi aza ndumba, Priska Kanushipi azalaki na mibali kili. En tout cas bandeko eza bien te. Priska aza mwasi oyo ase respectaka. Toyebi ke déjà na ba âge déjà ba 25 ans, 26 ans, 30 ans, 40 ans. Mutu nyonso to soki aza marié te azalaka na posa azala na mwa mutu pembeni, mwa mobali na ye pembeni. Pourquoi soki ekomi ya ba star na biso soki toyebi ke star tel azalaka na mwa copain na ye azalaka na mwa mobali na ye esalaka polémique. Batu fo kaka bayaka kofinga. Pourquoi bandeko? Eza bien te na bango pe baza na droit ya vie, baza pe na droit ya bisengo. Soki nanu libale monani te, batu nyonso to babali. Ebele ya batu babandaka na kikopinage. Eza pe na batu mosusu oyo bakota na banzila kikopinage te bakutana deja na mibali ya bavi na bango. Donc mutu na mutu azalaka na ndenge ya kukutana na mobali na ye. Soki salami ke ye Priska Kanushipi aye kozwa zemi, il faut batu nyonso to baloba zemi ezalaki ya oyo, zemi ezalaki ya oyo, zemi ezalaki ya oyo. Kutu mwana kobota ozala mwana Papia, ozala mwana Vincent, ozala mwana Serge, ozala mwana soki ya George. Donc c'est comme si bozo bimisa Priska Kanushipi ndumba et pourtant Priska Kanushipi azalaki na ye na mobali kaka moko. Priska Kanushipi azalaka ndumba te bandeko, azalaka ndumba te, aza mwasi oyo ase respectaka mingi makasi, apesaka respect vraiment na vie na ye. Donc moi éclaircissement kandenge zalaka yango toyaki kopesa bino bandeko. Wana Priska Kanushipi donc après kobota bandeko de boko banda lisusu komona ye na ba réseaux sociaux. Mikolo yo azomona na te parce que azana zemi tango akobota après soki 3 mois soki 6 mois wana penzande aozongela misala na ye akabando sala kandenge asepelisaka biso surtout na système ya oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, tokomi vraiment na moi suka ya moi partage na biso ya lelo. En tout cas na osenga na batu onyo surtout bo landa biso bo sala partage bo sala ba commentaire bo tia pe ba jeune na bino e ko sala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Bye bye la famille et à la prochaine.